Pour ma sœur Angèle, n'a pas dit dans le sud, elle a venu qu'elle numéro 30 bis. Ok. Mais beaucoup mis ça. Au niveau témoigner ça passe de quoi? Mais quand témoigner Zambé, ma cambo a sali kasi na bomo inanga. Même maman a dit que ça m'a tant encore confronté. Mais ngena no balisu boye. Et comme qui n'a tant moko boye, na bela madame mi be wumeli banga na ko ba depuis 97. Depuis 97. Depuis 97 na bela kami. Il est dérangeant et comme elle a tant de esthétique à Kinga. Les deux comment en 2014, en 2016, il est balais sur le zone de la main. Et comme si vous cherchez parce que les zones éthiques, les zones éthiques. Bon, on a notre pouvoir, mais on a qui signe, c'est que la calme est aidée, on a mis la boca. Et comme si on a un moment où, comme on a 2017, en 2018, il est dérangeant dans l'année qui était. Nandena mkiete na bande suko ko équilibre la zote badoza alisute. Deuxièmement ngaya zote kwa na obela kami pa tusika singa ke longola mi. Siku na mama ngaya ke longola mi na kuma ko banga na bi na ko longola mi na bita sina na za mala ya mtu. Siku ile kome na tamoko na ndo ba suko so sabe la ti. Esprit comme il est carré, santé la bande ko so bien que so na otamba na ba vertige na bande ba na mso na mwezi kama tangi za na olekate na obanga. Nako na kumko mimo akero kwa le nakufa kwa sina matanga la kenda la tete sika bo mwana na okete na obanga ko matango tuka na makala pisi na banga kaka ko mwana wala fami yuno bisa ngabo finalement nzabizani na ngo iko bisa ngabo na kufa ngabo muko musulu na lamuki na tongo lule ba bisuko déranger na teba songe ba kisi nyonso esimba na ngoka ate muko musulu na pena ngo réfléchir nzambe yebisa nzambe na ngowe kumsa vina ngaka nzambe yebisa nini kumsa bomo ina ngapukwa na ko umi la tamuleka na pasa pini batu so kuba bela mini ba ko abia me oya desila ti mabe o ni ngala sala atala lido ya pabo yebisa mena hiyo zambaza ni na kana kungu banzabe kanisa nga na lai na kutu na mungu to yebisa nga olingoti kasus kanisa ta jiditi na suduki nzambe nulu muzani tutamula bimini na vadi na ina solna papa eleki usus na kuko kamile utobe ngapanda 2 mois mama bazene na si George kwa sa mama ya awati mama azali catholique 100% na sala tu lelo akoma ser l'église mema mama akoma ser na azope pater mama zaleo atele mama yewana chenti nangai zama pambola yo mama kufa kama siko osoko na kama mama ya ona zoko na Claire nzambo poko na yo mama nani mokonzi betela kolo maboko makasi ndio souvenir et comme na tamoko boye le mine ko modimne mutu moka yo na cha biso ba bele simba na yete papa ba mema ba mama mo wasela na mama ali ba feni ndenge bi mwana che bloka moto exact na cause problème na kuma na suka kuma mwa lo kwa liwa bimo mo ke dimina na kacha mno kuma kusamba tofia na kuma meme ko kuma solo na mnogonga moko kuma kuma solo ya mabelo ke pola na bande ko comprendre te na kuma ko mwande na fina kuma na mwande na suka nzambe sana o mtima ndio ndipo na fina nga mekali to zakina pulia hao le papa bonde kwa biso abonde kwa maboko abonde kwa makola biso le na zungi na nda bulanga baninga ka mke na hivi kwa na biti mine derana ngaka na simitela na zungi na kwa na bila kende kipata na kenate kana kokite mine wa dosonga makazi na bengi na moni apôtre Glodie aleka na bengi na bekote yaka na za déranger makazi abiana kela kisao bakiso na sema kwa mkomo jeudi na sema kwa mkomo jeudi na ina meli e commence à la vertige na kuma ka posa na kuya na zongi na meli bakisi et c'est na soubiente na moni ke na kuma na super na fungani sati na nga na kuti of the livre ezali na kati papa bondela na mpo gasili balwa tulisanga pia kwa yango c'est une doli papa bondela pona tina na ngopo na meleki oka mkolo moko nyonso e bande suko tumisa bomo inanga na koti na kati ya ndaku na tena zui udoli po papa pesaki na tombo na bando prier na souvenir na nzambe lisusu na ko déclarer asuka na zui udoli na tombo na lobi nzambe uile lipo mtabondela ipo na kweza li muhungu na Josué Lokamba uile oyo anobaki ke nyonso wana osela ngo miracle et social na lingi miracle on esa maka lelo no bite mina lobi lelo lelo kaka lelo na
le temps mouton dans mon aïe. Na suis la fongo litama, na koti huile d'olive, na pansina papier ou même qui na huile d'olive na tché, na suis na meli, na bini na famille banda. Na fait na contre les mille, na lali, mon ni mon gars na sina bongo sur so mais sous qui na bina sina les na ko kati na ko su ko lo bate. Muno ko mi ga kilo. Na fait pas une heure d'ita na suis kita na fungu muno. Na moni pote bando yinde bando ma bando ngomba out, sila papier di bando ma. Na bina uzani si maman a autant bilanga ye ne bi maman ki ko ebilinga e lo mo ke matina si ko pota mo ngwani e bi misi e lo mo lo kwa dibanga wesi salite na bi no lo batete na bi no yo sa pe mo kutena bandi mama lobi baninga nyoso babela mimi e ba ko sila yo ne sila tezalani mwana na bubala ya telemi yo finalement o yo sila mkoni e como ça mtima basi na bimi na ko ko so mandala na komi na ndako na ndio bisa kubena na ngadi te loko binga mo kabilo ko ndile sabo na mwa tele na tongo na bili bala na tadili tuta na lali kola na lali na moni vise fungabi na moni kusi mo ko bilo ko mo te ko ba sango zaki na komi ko longo na bazite na mwa cha sala na moni taba mo ko ba oloba bo moni taba ya bunga ki yango mo nani taba oye bunga ki e mo nani bo simba taba Josué te bo meka ko tushango te ko simba ko pat na lamuki na musiku mbele ko wa singa lamuka wali bazaki na nita na se souvenir susu Jésus-Christ a zo ko na Jérusalem atemi na ngomba Olivier atindi des disciples bokena mboka oyo eza facile bokokuta eza na mwana meme moko akangie na singa so batini bolo batumukolo na ye aza na besoin na ye na biki lelo bazaki akokangama na ye na liboso na kolo na Nzambe na ye kati na hôpital ya mema maranata po ke bakonsitenga na nzela José lokola mpona kuta na Nzambe ntango na bimi na labuki na ntongo na be mobali na nga na bitale eloko yango yako atuna je bami loko na hôpital ndenge na mona biso bato so bakende hôpital bapasione so balongole nga peut-être likolo mpe kokufa na mbamoko na vie brosse na bina broseka nakende na ngaba nazwika brosse na kotisa mini kotuti nakeloko esenga mpasi na gunzami nakeloko ekwe eta kolibanga bamabanga moko ezala na mai eza kwa libanga munga baseti yango oyo edini na lelo yesu eloko esala ndeko pasi libanga na kati ya lino netanga tie wiloli edinisi libanga bebi mesili pasi mbala moko lakisa na mbala moko litame kiti lili douleur soki passe banga tanga na lili ezaki na ka sute na ngobe ya nzoto ezalaki mabonside da tina nzoto na nga po adétruire vie na nga mais le lelo bakako biloko mosusu eza satanique alléluia balobi ndaba wana bosimba yango te ezote pakolo na yango balukaki kolia ye mais nzambe asali akangoli soko bato bosufri na mino eza na bato mine ebomaka nde bato bakufa na bamalade mine sikoyo yo osali nango 22 ans depuis 1997 ti lelo 2019 okoloba nini bato babelaka mino ata bazona na biso wa okoloba na bango nazoba bato nyonso obela malade ya mino meme ata malade ya mino te eya maladi nyonso omoni etika nzoto na yo te eza pamba te yo ozalaka na confiance ya priere na mosali na Nzambe oyo nyonso akoriente oyo nyonso akoloba na yo ekokisama parce que bamosusu mingi tozala na badoute ke bakuti mpona motu moko eloko ebimi obiki eta mosusu bayokele na paster afutaki ye mbongo me nga nakutele na paster ka samedi l'église banda nakenda na ndako natikali ya kokuta na ye te to afutanga mbongo ezali vrai ezali na kati ya ndako epa mama na ngai batemoin baza ebele na lakse avant na epa paster ekoseza bamosusu nakutele bango atelisi bango babiteloko oyo bazaki bayebaki te balakisi bango Nzambe apakola yo mino elimo yo mpona libela 22 ans ya souffrance le nom Nzambe alongoli yo makasi au nom de Jésus obi esuki na mosusu na kombo na Yesu amen.